mingi mingi to landaka bomoko mboko na ba info na bomoko ya mboko musicien boko lega l'homme de Mutuashi ko lega na ya donc site ya kitoko bomoko ya mboka ilunga wetu mwana le padre Ezaka bokulaka azobengi bokul et beaucoup papa memba kasi ndoi na ngati shara na nga ya za shara na nga kombo na ye te nga na bokulaka ya ba mongo ya bokulaka ya batetela donc katika bokul souhaite laisse bokul bonsoir boni ouais Pepele Joyce boni santé boni groupe on habite dans un groupe deux dans la groupe nazana des groupes oh des groupes oui surtout ni katenda za wana de besa o expliquer pour na groupe amboko yo ya bayanzi na bayanzi do bangolé na bangolé na pe na côté na biso pe ya bazekete oya bangolé to beta kama kamususu eko ya basi yo alinga ka basaba na kami marikwe ona ninyo yo eko ya basi yo alinga ka basaba na kami marikwe ona ninyo yo bon na sala bongo pourquoi pour nazwa bapele belé côté ya bandeko na biso bazaka na ngola bien te ensuite groupe kutu ya biso bangambu na biso zoloba wana ndeti kara moizo mais makasi ok biso bangambu mwite on se la charge te bon côté on a pendé za charge te côté na biso ndeza ba charge côté na maman belé côté on est za na normal besoin contrat petit respect respect à contrat belé côté na biso za ba charge ndé côté na biso za ba charge ozo apela la moto moko aza itila yene te place au bolinga ibo sala faire moko bien et bomeli bino makambo ah parce que vomela za na charge maintenant nazanga confiance na bato mais ce type qui na ba niveau na yo ceux qui au convaincre donc satisfaire mon public ya biso te ba côté wana kuna te ato sali awa ezana okandeti mwanzo lele te wana za na raison o ebele ba vanda na minto no ba tenesi ate bele ba ola na ba mituna ngo sweta genda pango te wana za na raison ezala nini o bele na mboko yo oui puis depuis il y a silence l'équipe tellement makasi bon silence wana na pour répondre non la première question le baki wana benzo za na raison batebele bazo comprendre silence nangeza silence de chef vous comprendre il faut que ça les loko moko il y a bien pour mukile sepela mboko tangu toye eza loko la kinité eza loko la kinité que mutu akocha yo poa que bon souhaite laisser désormais na lingi pe yo kendika libuso bima okendo kendi omoni Joyce ko banda ba vie beaucoup ba kester ou kiti ba jibe ba wera ti na génération na biso ba musicien na nyoso moni lelo ba koma ba patron mutu moka bota manga na mbongo na famille na bango azate ba uta ba famille pauvre lo la nga souhaite laisser ba peuple congolais nde ba tia bango poa lelo ba koma na balara yon pongo ezala ya ndeni bon pongo ezala ya boye na expliquer yo po ezala ndenge nini Dieu sozo soutenir souhaite laisser financièrement moralement pour produire on nga na zana ngona kati œuvre de l'esprit on nga na zana ngona kati et s'épanouir dans le monde, tu vas comprendre qui est souhaité laisser. Soutien les Arabes mingi na Congo, mingi na Poto, mais na Bangola te. Pour nga bandiko ya Angola, na Kikester depuis 2004, to beta na bakanfufu. Moni mission na Congo. So la na Congo, peuple na biso pour la communauté auto za na ngo awa. Bazana complexe moko oyo na bengaka bamonaka mingi ya siki oye lengi ezaka ya Kishasa omota moto tozana kata kintam tozo ya Angola asimbaka pe biso basouhaite laisser danger to ke bakanfufu to beti na ba malange to beti na ba wapi tant tozongi kin au sentir que ozumwa muke mais soko ye ko vendre la bango ozo solo côté pozo mona yo tozalaka na ye wana na côté la bango te o côté la bango te ponga na zalaka na bango lobi na nga bien que souhaite laisser o meli awati
Je n'en qui nazo boma bango te mais nazo expliquer vérité condamner bango te souhaite ce qu'on permettre ngana loba parce que ba soutenir ba ton Congo mutunyo sur ba tout ça en mamunyo son intérêt quoi le chat en boss mo bimsambo apesi mutu en Congo pour ebike on retourne banga na disque mon quelconque parce que bien ba musicien boza avant ba boss wana pena ba loba ponga na kota ki likambo na telemela ki netka ko benga ba boss mais boni boy bozo sala boy pourquoi babi parce que bino ba musicien boza awa mabanga nous en kaka souhaite abeta qui telle place souhaite de répéter telle place au bois qui est si quand est baza na posa mabanga ya ba disque webi Joyce ngana za musicien munene ya clapé ya munene Victor Eleison Dream Team Dream Band te kufate tu moni souhaite les savants ce qui mené à ça en vie les gens oui dans un studio na studio mais il faut na banda pour j'ai bien piano banda chemin de fer na yé si les autres zo ke na wita mais abimisa na muti PCB de bimisa j'ai bien piano ti les autres zo ke na mais ba yebi ya wodi jive na souhaite laisser ba yebinga déjà na ba longue histoire na ba wapi na beta danger il faut perso yango première opus na ngai yango nazo sala combien de années mais oui naza obligé pour naza na producteur te au moins na moto solo lelo Joyce hein après 2 mois to solo subohiti et comment mususu oh souhaite laisser maman pengo sala ngoka na ngola après 2 mois o lo bananga souhaite laisser makambo sala ngoka po na ngola ah wona za ki place ni pour ça na ba place musu na tourner ba clip ah so kanza ngoka sa ba Miami ai voilà souhaite laisse album namso Cuidado et contenir Cuidado za na 10 titres Cuidado za na portugais na linga les akeba et puis na française attention nanya keba nazo kebisa ngai moko souhaite laisser est-ce que OK batene ngozo bimisa pour album à danger ngana mona ka danger te ngana pona ka moment ngana mona ka moment te zelanga na expliquer le moko boya tango biso to bimisa ka chakuli bondasi na kiwanzenza mona ka moment te Kester avec la souhaite laisser pour Kester a lobaka boye na disque wana quand nous avons créé le monde des artistes à notre image ba pecho ya Dream Team bala ba biso yo utubanga nini ipo no buna ma peke polette na oboma bango nyonso oh yo boma Fabregas na oboma tout le monde Fali tout le monde souhaite laisser aïe oui ensemble pe kalami souhaite laisser zoya oh c'est aussi mbi wapi na simbi na na simana mutazana simananga est-ce que zo mona ko tote oh te chiko kampo ambo akota te veut dire souhaite laisser fidèle téléspectateur wana ngate yé concerné souhaite laisser azosa bon baza banani na kofi baza banani donc mutu nyonso mutobi baza banani ba musicien bana ba gaz à danger ba sala gaz ezala yo kana yebisa yo Joyce donc yo obanga no ba mamilela a sœur na ma te obanga no belen kalema bien sûr na banga na respectaka est-ce que ngana zangi bango respect ngana lobi nazo sala na boya album mutu te nazo sala nde promotion ya Cuidado oh na nazangi mutu respecter eh mama webi ko solana intello webi ko solana intellectuel c'est quand ça veut dire ce télé ça lobi akopomana ye ngai na lobi ça ne concerne que ce télé c'est je suis capable na onga na travailler na moni que peuple congolais akoyamba opus nanga très bien la générique ton en na nyonso suis capable na tout d'abord naza inspecteur à chant naza na animateur les sous naza sous chanteur polyvalent ténoriste première voix deuxième voix. Voilà, Ken Kikola, Diogo Nalobi, Steve Vita. Au moni penda image bon melangango bien pour ceux qui cuident de bébé. Raté. Ah, ceux qui raté. Songi selangango. Na ko yamba souhaite laisse nanko. Et puis son rapport pour les grands les ça que aboy pour les capons na sou. Ngana osela. Cuident de bébé 7 jours de la semaine. Et beta ma peke Paulette ya Robino. Et beta ba déplique un chiffre 9 hein et Robino Mondibu et beta déplique Fabregas Fali fait dans Montunyo sabi. Beta album tout ngana zozela Cuidado et makan bon date na PC obimate pour trouver la promotion en mars donc avec Jean-Paul Elessé na Toronto Cuidado banana obima na Toronto et bima na Canada donc mutazo bimsa na Canada Jean-Paul Elessé Toronto donc
avec maman Tété na pesi bino no bambote bele tala na place kuda de ke ko bimela e bandina na Canada mi baba mi sem suda baleka rien le ba ya rien na émission rien ils ont excellent fidèle de l'effecteur ceux qui les a sauté bato bangola batripa ba leader à Luanda banani akena Congo ngai ko ninga na uta wapi nga na uta na Congo nakobunda wande nini mpo nga depuis na uta na Congo nasala makambo mutu moko tangola ko sa makambo neti ngai na pauvre masala nga babi andonga te te na ki ngalobi est-ce que zana bisolo mo boye zela na ye bisolo mo boye depuis biso to longwa na Victoria depuis to sala longue histoire yebisanga album nini leki longue histoire te wana ebite tuna ba téléspectateurs bon ba téléspectateurs depuis biso ba souhaiter laisser to longwa na Victoria album nini leki longue histoire bango ba pesa yo même na ba testo ba yebisa yo na ba album ba groupe mususu na album na kati menia OK et là que ça yo que souhaiter laisser travailler danger vous comprendre tant nga nazolo ba bongo nazolo ba mama bangola ti ponga vana ya na Angola ba yebelanga musicien oui pangolé musicien ya danger te ba ko nazala ka danger wana ba petit na nga ba yebike wana mbiaka aye oh menga na yemba danger na ba betaka nga na ba bar ba betaka nga na ba télévision o mona te mon boss Patrick moment digital na Suède patron pena ya site bon moko ya moka na osara musala pour non CP ça ba internet tout et pourquoi pas ba téléspectateurs et Landry Bissidi moi chérie moi d'amour depuis la Suède je te salue Dadi Mavungu les garçons fraises yo yebi depuis Paris nana souhaité laisse beaucoup laka hein Francis Mundabi mon ami depuis Paris non ça boulot voilà souhaité laisse moi ba réunion de tikara et bima que aux autres préparer au bimakine pour le 12 février ndeto commémorer le sous liwaya vieux nabiso kester no biga artiste pour rater pour ba œuvre ça toujours ils ont des soko confirmer ça vrai ou faux bon nazo confirmer ngo naza na mois de tendance ndenge naza boye si tout va bien na koki kobima na koki kobima kini le 10 février mais ce qui est raté naza na concert moko kana mémoire emené en février na Kanfufu et par Bovaria bitsaï ba patrimoine basenga ki banzembo mini na Kanfufu pona hommage na ye soki na beti kuna wana na zonga pona bimakini mars ko ratete pona banda siko promotion hommage à Kester messa requiem na chafler na tombo na ye pour depuis vers kufa na kenda na nute na zaika ko se baser mingi na magambetali cuidado keba eloba Paulo Tidulu na pesa no bambote ndenga za pona sénateur eloba Amelia Dembo qui souhaite laisser boro ndengo sali yango eza mystique on appelle ça bambote belé et puis na drapeau blanc c'est le manzombi ya sanga lobité il y a c'est le manzombi mon vieux on a peu na pio travailler benga très bien donc omoni yango monaki na vandaki na riklaki ndenge ermo na yaka pe awa anga na benga ngo limité na sur limité bato bazomona ay pa camoufra kalonda amundi Francisco camoufra na yaka pe to pemi kuna na basa banzete toujours poser na ndenga ko développer voilà souhaite Elise tokoyi ba est-ce que en Angola posé mo ba featuring na quelques musiciens oui nga na yembi na ba petit na ngebele bande kunanga na yembi na tripa na yembi na sima na betina Jean-Simon Pepe ingénieur David Mbelenga dans na ba chanteur kan tripa na ba chanteur mutayembi na album na ngezaka tripa bon c'est là ce ta moi capella fidèle les spectateurs alors un peu bien on va parler en monto ninga ni moi monter quoi trop ya bon capella na o ezo faire partir ouais ya cuidado après tozon va koto ba kester ata avion na capella moko na kosala ezaka nzembo ya Sek Didier titre na ngweza pardon finzoni vraiment pour nzembo wana eza yango pe parmi banzembo na banda promotion na banda pe na pardon finzoni duku motema kobetanga poya bolingo ya Sek Didi finzoni ngaye donc moi kende te po banzembo yo elobi makala mingi te omoni na olinga linga mingi na beta babiloko yo ya kala po tozo bombaka cuidado prise nango ezaka na mars bokomona duku donc pardon finzol bokomona kulumbimbi
Manel bokomona banzembo ezebele na kuidadu ona bokomona nano ya kafu ya kafu waneza ya Jean-Paul Elesse Jean-Paul Elesse na Toronto na Canada tala mtu asala Mariana venez oh chérie Mariana venez oh chérie aya munganga sauve-moi wananga mtu asala ye wana na mausoa na yoga siko na cigarette banzembo za na ba référence na parmi banzembo Victoria ye ba eloko l'amour car le oui c'est ça la capacité mingi na morote mae yuyu tumbue na rabolingo esengi tendresse esengi boyokano ataya tonda bomengo lokola ngumba ya Congo nandimina ngana zanga yote ozo comprendre wana na cigarette toye lisusu na mimo ndenge alula kayo ndenge yo kanisaka te noniere mokolo wana mama na rompa Mandela bamoni bino na ye mboleki yo mbozali kozingana ekopi il t'aime wana na mimo si on a bien bandé belé sur 18 chansons à longue histoire naimba tous les 18 vraiment et ça dans nzembo moko na zongi la police vocal mais on y a ba chanter yo ka siko to sala chant to sala chant moko na kuida du kombo nango Pierrotine to imanga na Kester du début à la fin dio tina suka na zongi la ngoli sur album oui nzemba ba wana vraiment nzembo na lembi na ko bondela yo elanga toloni ngai na yo Pierrotine mama Pierrotine mama nalinga yo mingi quand même un mot na bateau les spectateurs à Nova et tout taroyer bon te wana benza ozana raison na utaki loin na utaki côté ya vie nanga gisha ya basomoto na utika la décevoir binoté omoni ndeko na ngai fali aloba angolais komi poto ngasko nazana 3 tendances na ola sabino image son donc audio et visuel et puis na binande oyo vient na Blaise Boula aloba beta bina maambwana nyosoto donc angolais komi poto na ola sabino comment ba site bien na tourner na ba cheval na tourner na ba bateau na tourner na ba hôtel à Lille na tourner na ba balabala donc bokomo na makambo bien bokomo na vie angola na butu na nzembo ya sek Didi Finzoni bokomo na makambo ebele na kati ba découverte musu César bo comprendre que c'est Afrique ba tumsu ba kanse Europe et puis audio na sali yango kitoko na ba ingénieur lokola David Mbelenga et Soli Samakasi lokola Jean Simo Pepe vous comprendre sali que na meka ko bimisala bino ba guana toujours yakini pour la promotion. Voilà, ce télé quelques dédicaces pour tout Kabwana. Bon, on a passé pendant Bambote Belé na président Lick, l'homme de Koudad. On a passé Bambote Belé na Mela Dembo, Bambote Belé na Didier Mokonfia, Bambote Belé na passé na Drapeau Blanc, Seleman Zombi, on a passé Bambote Belé na Yémen, les grands producteurs de décennies. Hein? On a passé Bambote Belé Paulo Tidilou. Ici vous allez shalom non shalom voilà parle tu dis mon vieux moi aussi je salue na pesi bambote belé les condoléances dans nos ingénieurs photo et notre père de papa naé et puis bambote belé na souhaité laisser papier Kwete Carmel Kinzemba na pesi Patou Kadima na pesi mon ami nanga Jean-Louis Baleine Mokonzamai et certes na bino yango. Merci beaucoup, souhaitez-les. Voilà, fidèles téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de notre mission. J'espère que vous savez la moitié. Donc, merci de nous avoir accordé votre temps précieux. Donc, il fallait qu'on ait quelques artistes vraiment basakan Angola pour ne que désormais na koti masola batangola tant naza na koti yango parce que na bimi qui ne peut na kota ya bato qui 2017 ils a danger donc ma bezali je vous promets je vous assure que ma bezali pour Dieu singano de l'écrit à koti vraiment bien que na globali susute hein na linga bino ba tous les spectateurs na respectable no a trop na linga ko sala obno ko senga ndinga bo senga
que Joyce Ngando électrique dosé au fou là été na moni que ils ont des bons donc on a son attend fou là été na kolo bali sous parce que na boy ko fou là voilà un grand merci na batuto balingaka émission Nova Tendance ya merci vraiment encore une fois ndenge vraiment pour accorder tout temps à nous apprécier pour Orlando émission oyo mais sincères condoléances donc on a l'offre Godé Lofombo mon vieux et nous a ravieux nanga yo soutenant un peu depuis la carrière bien que nous aussi quand même tous ensemble tous partager ensemble souhaiter les sopé à l'oubli que azo partager yo donc mes sincères condoléances le Fombo n'engo tu perdre moi sinayo chalama en tout cas d'amba et courage tous ensemble nous sommes de cœur avec toi et voilà. Fidèles téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin, mais avant de se séparer, permettez-moi quand même de remercier rapidement mes partenaires, bateau vraiment à soutenir l'émission, parce que c'est grâce à eux que cette émission continue à exister, là vous le savez. Donc un grand merci à celui qu'on appelle le toit le puissante, Serge Manzami Dokolo, quand on laisse appartient, mais là on aux époques nayo. Merci à toi Serge Manzami Dokolo, l'étoile puissante. Un grand merci à centre de santé Mia Saoudi Babi. La santé n'a pas de prix. En photo bêta, c'était 2017 tout au ligne babi là quoi. Donc centre de santé Mia Saoudi, un grand merci pour ton soutien à l'émission Oyo. Un grand merci à le boss Chico Kamoufra. Donc Kamoufra Francisco Kalonda Wamumbi. Donc au Kalonda Wamumbi Francisco organisation Kamoufra et fil. Donc un grand merci à toi. Babi okoti masola nous va tendencia. Ndega yo mo lo ba o eza contrat ya vie. Eza des bons pour sana yoti. Na éviter quoi. Donc un grand merci à toi. Les boss Chico Kamoufra, merci. Pena pasteur Isaac Kombi ya dans l'ito ya Mokondi. Pasteur Isaac Kombi, un grand merci vraiment. Nandeng bozo soutenir émission Oyo. Merci beaucoup na équipe technique et travail. Je vois Steve Vita, un grand merci. Pour la Moussala Kitokozo Sala, merci na réalisateur patron José Isso depuis l'ère des Congo. Merci na Télé Chamala Sergent Galamou, mais merci na Tonton et Bombo dans la régie. Merci na Mathieu Bon chez mon ami pour la Moussala na son sanga. Un grand merci à tout balingara émission Nova Tendance et merci à vieux nanga ba soutenir Patrick comme mot digital depuis la Suède le patron. Il y a site internet bomoko ya mboka place vraiment la bossara quoi. Donc un grand merci à toi. Merci Naya Landry Bissi di moya chérie depuis la Suède. Merci na Dadi Mafungu les garçons fraises depuis Paris. Merci na Francine Nabi depuis Paris. Merci na PDG d'Icolor mon papa depuis Kafoufou. Merci na boss Kaluji na Kafoufou boss Didi Mondani boss Bogar boss Solara bien Frida Nunga sœur nanga moko babi openda mwasi ya solo okabaka koleka masolo quoi donc yo koloba muke kabepele bolanda e quoi bonde ezalaka tout merci qui vous dit et ben bagno que si la raison monter personne qui vous dit maman chérie maman Denise qui colla Cédric Okanza Ken qui colla ma grand-mère Lina tout qui va donc voilà tout le monde toutes ces personnes qui aiment bien cette émission Jarvis donc moi suivi de près je te salue quoi donc voilà de gros bisous à tout le monde fidèle tous les spectateurs nous sommes arrivés à la fin restez branchés sur la TVS à la number 1 de chaîne satellitaire pour la suite de nos programmes donc d'ici là portez-vous bien on se retrouve comme ça le vendredi prochain pour un nouveau numéro de cette émission avec d'autres invités bien sûr. mingi tolandaka bomoko ya mboko na ba info na bomoko ya mboka musicien boko lega l'homme de mutu ashi ko lega na ye donc site ya kitoko bomoko ya mboka ilunga wetu mwana le padre